soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir Maître Mathieu Kassongo. Bonsoir. Je signale que vous êtes avocat chargé de la communication à FONUS. Maître, nous venons vous voir pour avoir votre réaction suite aux allégations ou à l'émission qui a touché en fait les FONUS. Nous voulons avoir votre réaction par rapport à ce que Billy Kambale a dit sur d'autres sites. Je voulais juste préciser, FONUS, cher au président Oléna Koyi. Merci. Merci, bonsoir madame. Lorsqu'il est question de FONUS, il y a des structures du parti qui devaient répondre lorsqu'on touche à un parti comme FONUS. Je voudrais vraiment mettre un point sur un i pour dire que les FONUS, c'est un parti politique qui est né depuis des années 90. Ce n'est pas un parti à l'élo-lélo. C'est un parti depuis des années, convenablement structuré, et un parti qui a des cadres de haut niveau. Je ne suis pas là pour parler de mon CV, mais j'ai entendu mon ami, mon frère, j'estime qu'il est congolais, avoir parlé des choses qui concerne le parti. Maître, je vais vous interrompre une minute. Maître Tolobape na moi lingala. Kolanda makambo ndeko Billy Kambale ya lobby. Eza pe mabete balobi na tête à FONUS. Eza lokole loko moko tribalisme pesa na kati pambate balobi secrétaire général Leki. Ya Olenga Koyi aza Motetela. Ya moko pe président autorité morale. Ya FONUS Motetela. Balobi ezelo komo lokola ya région ya famille eza pasi mingi na kati yo mbala moko oyebi combien ya membre ya gouvernement ba swai tangelanga parmi bato baza ba kobanda président de la république ti premier ministre na inani muswahili te président de la république muswahili premier ministre muswahili yo moko tala nombre ya ba membre du gouvernement ça c'est un faux débat. Bateau baza autour des caméras, ce sont les moines, les minacés. Faut pas aller des choses. Ça ce sont des bêtises. Donc comme pour dire que ce que quelqu'un a mérité poste wana a mérité en mode, a besoin en mode. Et ça bozoba. Ça je vous dis que d'ailleurs c'est une fausseté. Premièrement, dans les FONUS, tous un coordonnateur principal ou Azali Mouloub. Tous un abattu belé, je ne veux pas qu'on parle même de moi-même. Oyo bazar a tété la tête. Et puis, Moutété là, est-ce qu'il y a Azali Mouta Kongoti? Pourquoi on a peur? Parce qu'il est question du centre. Mouto ya go trichete, que o azana frontière, mogo ya boé, to ya boé, batété. Kati kati. Alors, celui qui dit des choses comme ça c'est de la bassesse. Parlons des choses sérieuses. Il ne faut pas qu'on évoque Babylone oh non, pour yaza mutete là, to yaza boy. Si vous avez Kabila za koloba Swahili, si vous avez Kabila beti lingala la kisasa, akenda koloba Swahili chez bango. Premier ministre, si vous avez lobi lingala wa, tant que kindo wa na indépendance wa soki na nini, alobi Swahili te. Il ne faut pas nous amener à parlons des choses essentielles. Moi, je suis venu là pour parler du parti parce qu'il y en a qui va signer parti. Parti, ils ont partout, ils ont dirigé na bateau, et Sengeli va diriger. Ce qui est honorable mairie au Punji, Azali Wana, c'est la première fois qu'il soit secrétaire général du parti. Il le mérite, ça fait des années.
les combats qu'il a menés, est-ce qu'il faut tout tandanga pour combat et honorable Emery Okunji, il est mon chef na bango pamere, amena yangote. Amena yangote. Donc, ce type de Kambale là, en tout cas, excusez-moi, je ne le connais pas du tout, mais Soka Ali Congolais, je suis sûr que dans l'avenir, il commencera par enlever. Vous étiez à mon ennemi à Ali Sounaï, qui a Kende Rolanda, comme moi, et le Romo à mon 15 ans à Ali Souamonika. Mais ce qu'il y a là, dans la partie Fonus, la structure Nyonso, eza na bateau et sengeli bazala. Moi, Namboka, au Tukoloba, président de la République, le cabinet de Baswahili, le gouvernement Baswahili. Écoutez, il faut retenir Kobana Lelo. Et là, eza mabe. Mais ce qui m'a mérité à la place, je ne trouve pas l'inconvénient. Lelo, vous pouvez me dire que Mayobo Azalaki Malamute Pembeni à Premier ministre Gizenga. Ça, je vous dis que Mayobo a été quelqu'un d'important à côté de lui. Pour Azalaki Moutabandu, pour Gizenga Moutabandu, je vous dis la vérité, Lelo, honorable Emery Okunji, Aza Place Wana, parce que la structure est partie et poniée à la place Wana. Biso toza lokola ba parti politique mususu te o président Ali Alamukina Tongo a nommé secrétaire général. Na Fonus ezalaka ba structure à parti nde tindaka kombo ya muto esengeli azala secrétaire général. Yango bomona ke pa na biso omona po omona ke ba chamboulement boy eza passe pona esengaka ba structure nyonso ya parti batindi kombo ya mutu pe na commission na kuna likolo ya parti ba statut na ba kombo batindi de ba poni mutu. Honorable Emery est choisi. Est-ce que ce qui est là, Baponi Moutou, dans l'école à parti, par les structures de base, il faut pas l'ongolaye pour le ça, je vous dis que chez nous, il y a des structures qui se mettent en place par le fait qu'il y a un comité de base. Maître Mathieu Kassongo, totalé, tolandi paiement Namboka Jean-Lucien Boussa, ma propos tenaki. Et Zandenge Moko na Oibili Kambale à lobby était président Olenga Kokoloba et l'autre côté où il coupe sa caméra pour y attendre jour Moko. Nous avons besoin de mandat à peuple. Merci. Oyebi, le mandat à peuple est toujours le béla et ça passe. De qu'on engage Jean-Lucien Boussa, moi en tant que juriste, Naboyi Koloba Makambo et Belé Eza Kolobama. Mais Naza Koloba, Lelo, Kendego Jean-Lucien Boussa, honorable Jean-Lucien Boussa. Azako Boussa na histoire et Amboka. Olengakoy a été à remplir un mandat du peuple dans l'Assemblée. Azalarape, président Koutou. Il y a un groupe parlementaire, il y a opposition dans l'Assemblée. Hier yebi mandat et outaka wapi na élection pe na consensus ezalaka pe. Alors lelo il faut pas lokola zako loba na bato akanisika bato balandaka na bisika oyo baza maele te ne bakolanda télévision. Mandat ya peuple ezalaka na balolenge belé. Lelo président de la République aux États-Unis ba votaka ye na baye. Ce n'est pas un suffrage direct. Est-ce que Lelo a kolobake non a ponami na mandat ya peuple te Lelo na Libye a kolobana biso ke muto a konza Libye ba vota na banane. Alors biso ba intellectuel yé a lo baloko l'intellectuel, je le respecte beaucoup et je suis sûr que je suis en train de l'appeler à ce qu'il revienne dans bon sens en disant que Babylone ya babuzo baboye et ko lo bamana yete muto ya mayele ndenge nga na kanisa kaza et que honorable Jean-Lucien Boussa atia na mutu na ye
que olenga koi asi azwa mandat du peuple. eloko nini lisusu totuni te oyo esali mpasi na bapropos ya Billy Kambale ya UNC eloko nini alobi lisusu etungisi mpenza bongo parti politique FONUS balobi nini boza bana bobotami kala te boyebi makambo yango malamu mpenza te. Mama oyebi président Vital Kamerhe a komaki beaucoup moko alobi voilà comment j'ai choisi Kabila. Biso bae ba scientifique, moi je suis un docteur. Biso bae toza maele. Soki okomi beaucoup. Toko kangama kaka na oyo okomi wana teliwa. Sauf soki okomi beaucoup mususu oyo za ko démentir mayeyo lobby na oyo liboso. Depuis qu'il a choisi Kabila, il n'a jamais renoncé à Kabila là-bas, la livre mususu. Ndakisa ndeko honorable auti ko kima Kabila mikolo yo nani Francis Kalombo. Ayebisaki biso mbala ebele biso nde matoi mangungi. Mais Dieu merci to moni pour balobi conséquences et corrigeaka mieux que conseil. Francis Kalomba pesa biso toli ayebisa biso ke Kamero bomona kawana azande na famille na biso biso nde to tinda ye pa na bino pour déstabiliser bino na opposition. Tondima kate mesiko yo tondimi. En tout cas Francis Kalomba pa ozali longonya. Po naza sûr que soki a lobby likambo mususu na kozwango lokola prophétie France. Po lelo tomoni ke Kamerhe azalaki nde motindami ya Kabila na opposition. Et que voilà ekomi kokokisama ayaki nde koluka kolongola baye baponami ya peuple lokola ndeko Jean-Lucien Boussa ponama na peuple. Mais talana nu Kamerhe ndenge azwi c'est l'ange de la déviation. Déviation oyo naza koloba ezali déviation ya objectif ya opposition par rapport na oyo ya bango makanisi. J'assume. Et que na pesi Francis Kalombo raison, Kamerhe azalaki motindami ya Kabila na opposition. Il n'a encore jamais écrit voilà comment j'ai quitté Kabila, voilà comment j'ai trahi Kabila. Parce qu'il n'a jamais trahi Kabila. Peut avoir trahi ça Kabila te pour hasard motinda mi ya Kabila. Et ça ne l'ont comme sous n'a pas précisé l'année. Batu bako tourne oh non mais ndenge ni Kamerhe na Kabila baswana qui tout ça il était au parlement. Je vais vous dire une chose qui peut vous rappeler Kokotia bino mémoire ya bien c'est quoi Kamerhe kamati ba étranger nyonso andimi bazala na parlement. Il ne faut pas bobo saneloko ba bengi moratoire. Muto ali boso a violaka constitution ali boso ezala Kamerhe. Parlement yé ba étranger bazana parlement ndeko bokilo na ye honorable Makila oya komi gouverneur honorable Makila bokilo ya Kamerhe. Akeye aluki ndenge nini Kamerhe ye moko aye alobi ote bato baza ba étranger belé awa to pesi na biso tango pona to parlement na biso ba étranger lokola bazali bazala ayebisaka peuple te moponami ye wana ayebisi peuple te epai wapi bavota ye ke ngai na ndimi bapaya bakonza mboka oyo yango biso tosekaka ntango aza koloba na Kabila ke no tala bapaya baza kokota me biso olobi nini yango omonaka tosalaka déclaration te po ezalaka guerre ya bautu na tuti bango mibale bayebi bitumba na bango euti wapi nani tuti nani utu toyebi te peuple kaka nde yebi. Ya solo maître Mathieu Kasongo tozo ki indépendant na suka ya lisolo na biso na yo na ebite soki oza na message okopesa na bato bakolanda na diaspora éparpillée dans le monde
po oyo boye koloba boye leo kama kipe kuna bato balandaki yango baike okoyebisa bango nini na oyo bakangaki na maloba ya ndeko Billy Kambale. nalingi nayebisa peuple congolais oyo azali na Congo to libanda to bandeko na biso oyo ya Congo bakenda na poto baluka mikanda mpona baluka ndenge nini bavivre ntango mosusu kokima pasi to kokima oppression oyo toza kovivre na mboka na biso. Vous avez encore un parti politique oyo ezali fidèle na baideo ya création na les FONUS et bandaka depuis des années 90 avec un leadership ya Olenga Koy oyo combattant Mobutu n'a plus de 200 villes mortes, n'a plus de 190 marches pacifiques oyo esalama na mboka oyo histoire ekozala te oyo babotami lelo mwana soka abotami mabele soki ameli yango nanu malamu te mama akati ye mabele akokoma shege yango baefe nango yango baefe nango yango amelaki mabele malamu te mbala moko abandi nde na koleka na télévision kofinga-finga. Quand on vient dans l'opposition ndakisa si Olenga Koy est mauvais. Pour moi, en tant qu'intellectuel, il a étudié, il n'a pas étudié. Pour Ngana Yebi Keba trace les alliés pour que la minute a autant que défendre le master et les kinabilili. Na boy kokota na biloko wana pour de Olenga Koy azana munoko pe azana bakasa oya wego lakisi. Mais oyo ngana wego lo bezali ni soki mwana abotami amelaka libele ya mama tango asi komela libele abandi kotambola mama akokata ye libele abandi kolia fufu soki abandi kolia fufu minu ebimie nde atafuni mokuwa ndenge nini mutu oyo anani abandi nanu komela fufu te mokuwa mbala moko oku ozana na ba gencive oyo balobi na français mais olingo buka mokuwa ya soso. Quelqu'un qui a des gencives alinga buka mokuwa ya soso. C'est ça l'UNC. UNC est parti tondimi e kalatea wa ayaneti. Mais ezate que to pesi confiance. So qui to pesa ka confiance ah bele to sambo. Mais le coup là to pesi confiance était tala bilembo ala kisinzela na ye o Francis Kalomba longonya paloza ya solo na maloba wana nde connexion na bandi to sukisi interview na biso ya lelo na maître Mathieu Kasongo, avocat chargé de la communication ya FONUS. Je rappelle que c'était un plaisir pour nous de vous avoir comme invité ce soir. C'est un week-end, vous le voyez comme ça, on l'a pris à pied levé et nous le remercions infiniment pour avoir répondu à nos questions. On se retrouve très prochainement pour les comptes d'un autre numéro au besoin. Portez-vous bien. Merci. Merci beaucoup madame, merci beaucoup monsieur.